Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo, yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila mama wongo ya mama 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 la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te umela mama wongo la reine Omba la reine mama puissance ji parano ne makambo Europe comme mboka nanga vraiment pena na kangaka Afrique na kanga Europe na pesi pena Congo Zibula Meso TV Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba nzambe ya ba mama automatique la reine Omba nzambe ya ba mama automatique moi si ya pembe vraiment pena na epsak bino tout na koya pena na koya na kati Europe wana na kokanga masolo ji parano la fan du péance bal na chambre ye wana la reine Omba a pesi chance vraiment pena Congo Zibula Meso TV makambo vraiment pena na ye koto Emeka Saka na pesi mbote siko zali na bwaki pena Lorette Mumpala la tigresse na bwaki pena maître Hiroshima na bwaki pena Emerald libanga ya talo libanga ya talo na ye kotoyo na bwaki pena mutu lokola JP Kiyama na ye kotoyo Evariste Abdallah Mavinga ji parando la fin du pays opposé puissance na ingénieur flash na ye koto na epse bino Europe momba na pesi bino mbote o twalingaka ji parando Aminata Limaya ji parando la bino yeyo na beno yambela bino artiste lontela la reine Omba automatique ba mama artiste lontela nde makambo na bena koyamba ye lelo peno koyoka ye nda tikala babi fumu kumu mabele lisa tikande atika pena lontela boye baye mokonza ba mongo mokonza bangala boye baye ka émission ji parando vraiment pena king kabwa yozeble landela pena ba dossier bolanda mbote ouais mbote denju star mbote ji parando mbote bana poto mbote bana kini sans oublier ban Équateur en particulier quoi donc mbote na bino no soto bo se plan artiste na bino les jeunes artistes lontela on va défendre Bender toujours Équateur et Kendete. Donc on me mélange partout. Donc au côté la marambe Équateur na bas ndenge surtout. Le boyo kapena donc ceux qui yembake toujours beta riguer toujours yemba on a qui mon pour valoriser culture na biso quoi. Ouais. Lelo lontela tokobanda vraiment bongote eloko nini oye bimisa pena lontela lelo lontela yeba na ndeti na ba ji parando lontela yeba na ndeti na ba diplôme skuka bongologie lontela yeba na ndeti na ba dete shiga mwamba na ba king kabwaya eloko nini sala pena ki yoyeba na ba biso boye bon au moins lontela pena aza véritablement na yambandaka. Donc autour bazoyo kaka na ba olobaka oh boy tala véritablement na mbandaka pena mbandaka d'original ngai parce que ça tu l'as dit bien ata ba vema beleli si ba évoluer mingi na kinya mais mbandaka pena muté évoluer na mbandaka ezangai mbandaka ngata onaza na mbandaka musique pena zalaka pena ndenge zalaka te mais ce que ce qu'on a vu la mbandaka okuta pena ke ba orchestre zali retrouvailles pour na bendele ko ya te toujours bunda pour na culture na biso comprendre ya omonike ya na beta pena c'était ya gaya on comprendre et pas bakulaka na biso abangala culture na biso Équateur ba misi équatorien net musique na biso abengaka ya Équateur eza sous musique nde tomona katende yebeta ba mama tala mwana balelimba banini tele excusez to kota pena po au côté déjà na bango orgue folanda ndenge émission zo kindelele to kota na bewana na yena yo nano pesa biso comme explication de chant nini oye bimisa yo lontela batu ba comprendre to yena caché na yo nano après to kota na makambo wana ouais kombo na lontela eza kombo ba pesa ngai kombo na ngai ya lokumu ndenge velombo baka kombo Mario kombo na ngai lokumu yangwana kombo na ngai yibani singa na batu kombo nyokolinga kombo yosala ke nazala kombo yosala ke na vivre eza lontela nzembo na lontela na beta on mbandaka na beta on studio mbandaka
bato moko bagadi ma santé vie Pascal Poba vie Laura Kadogo vie Pichubu Diongo bayaka na studio portatif on la beti publicité na bayako sedenga pe na yimbi pe lontela na studio na bango lontela betama na mbandaka lontela salama promotion te lontela za na clip te lontela bimaka ndeti boyaka na téléphone na mutu de mission ka na ebike DG Olivier Ngoma babi yende makambo DT Shiga Mwamba sans oublier Dipro Moscou Kabomba bi oza aigle au moins la musika ndena za boye baye bake na mati déjà na mukonga aigle donc na mwana bango nyonso na se pour au moins yaman de gana aigle as amona depuis boye ti ao lontela ngana osenga pena ndeti king kabwa yozeble mama Audrey Mulanga lobi niatana ne loka lontela comme ça loko le fongola générique yango nde fongola makambu poto yambaka yo na 2018 a toi na 2019 vraiment pena opesa nanu bato bilengi ya chant oyo ebimisa yo lontela comme ça tokokota kota pena lelo foto comprendre est-ce que mabelelisa tikila yo pena yo nde nkumu yo nde koko ya bamongo tokobeta biloko mabelelisi awa bato ba comprendre mais niatela biso na eloko ebimisa comme ça tokoyeba po bayibi batika tete tokoyeba ngokaka omoni nakolo bamwa mukie awa omoni lontela oyo eza culture l'hôtel est à culture. Ce que vous équatorien à solo, on comprend que l'hôtel est à culture. Ce comment ne pas bicondaté, n'a fait comprendre bateau ah via biconde zakandeni, via ba pêcher zakandeni. N'a dit que ça bateau culture équateur. Alors tant on a awa balu baba non neni no tiebiso te na culture boy mais balu baba soutenir ngai. Ba konga ba soutenir ba swahili ba soutenir ngai. Na bayaka bangala pe musu ba soutenir ngai ebele. Mais na beti pe ba version na bango ba koyoka pe ba version nationale à lonté les tina niveau que boyoka lonté la ba chinois boyoka ngo lelo bena fo ba yoka ngo to bana no yakini bala pêchere mama oyoka lonté la o bala pêchere sere oyoka lonté la oliyaka bamboto oliyaka menganza oliyaka bampiki oliyaka mabongo oliyaka banzombo oliyaka mengusu yovandaka na nganda ovimbisa matama obotambula mwana okumbaka babwato bongo osumbaka nebale mama ungo yaka o mama oh no mama yaka ale yaka ka mama yaka o mama oh ale ngoya mama oh ondu tele balo nzole na tru su tozokene malembe vraiment pena toyoki Tantine Brunel Manianga yoki pena maître Max Manianga yoki pena jiparanda zo panza koto lontela panzi alaksi biso pena eloko nini ya utaka nango lelo lontela to yambiosko na 2019 to moni yango pena makambu nini oyeli pena jiparando ya sika na 2019 ba comprendre pena bana mboka ba comprendre pena ke lontela nde makambu ouais babiloko eza ebele nde abo mutu na ngai komi na charge ya kosakana te mpona ka système anga kodefendre ka bendele Équateur quoi bana kini nakomi kobanga koyemba banzemu na ngai na batelévision boye parce que tant on oyemba boye ezokoma déjà à la portée de tout le monde ndeti jo moko boye soki ya UPA wana yoyebi kala nayemba UPA inani yoka te nayoka beta barabasango elakisi bara na basi awa wana ba extrait ya banzemu na ngai nani susu abatangaka kombo ngai nayebi kombo na ete Gez Fabulous bon c'est kombo ne yango wana Barnabas wana na ko se souviendre une fois DJ Tigana met témoin au Carré Club aza témoin na ngai tukutana bango na matanga moko ezaka na Kankar na terrain Kankar masa biso mo ba ba staff avena biso chone papa banga kufaka alors ta on ayaka na imbaka nyongwa pao na bête histoire nyongwa pa na bête histoire nini na bête histoire nyongwa pao na bête histoire à Jésus Christ na bête histoire Jésus Christ na bino Jésus Christ akufaka na barankine bat bayinaka ba bien fait na ye bayinaka Jésus Christ premièrement basi amapa bayinaka po sima pa imbale comme ebele moi ba mbate ki ate bitula jalousie koti ba péché na ba mama mbisi
bakota jalousie po so simi trangolo dembus na maboko boye bambisi utonda plein moya bango bateka ezate na koti na yiba to bateka masanga bralima bra Congo ya kala bataba champagne lotoko bagene ba wiso bino traitement boke yoteka masute so teka mabona mai komi masanga moya bateka ezate na koti ba docteur ba guérisseur ba nganga kisi ba pharmacien ba nini ba traitement zo simba sute mutu so belle maraya typhoïde appendicite boye asimbela ma Jésus Christ boye abiki jalousie zo matakaka. Parce que funda c'est pas ya Pilate représentant avocat na ba magistrat. Pilate interroger Jésus oh innocent bato. Pilate aussi maboka sokoli na peta sondoli. Ba misi Yesu na Barabas bi to bomana ni totika nani. Tema ba inaka Yesu Kristo ba bi boma Yesu tika Barabas. Est-ce bango ke Barabas la kisi bare na basi. Biso nyoso nyongwa po atoza pasteur. Okota kabare teme kota mwasi ko bala kaka nyongwa pao. O sango mamelo kota couvent. Na bala te na bota te mais na moi gene moi whisky to kutani to zomela biso nyoso nyongwa pao aya kozoka partir na kabeta bar na basi ya komisa na ndenge na banga ba UPA mais il faut yeba que non eza evre ya mutu oko zongo ka boye o manipulango du peta vraiment pena est-ce que mama mama Brunette manianga ko yoka pena côté yango côté lobi ba yibi yo mekano ko sala ngonde yo sala kango pose les bien. Ya on a beta c'était on comprendre eza evre ya mutu même frère nango na yaka na matanga na ye wana oto yaka na matanga aza témoin place lokota okozwa eloko ya mutu kaka boye obimisi nango pe na sentiment na il faut quand même moi l'isoler zala eza eloko evre d'esprit ozuka mater mwana obalola ngo comme ça na ndenge na o banini to supo ganenga mawanga yo na o galere na ngai soutien eza te na okembaka na ba studio na banini siko eza ndeni. Donc là, lobaka betaka ngopepo, lobaka betaka ngopo ba comprendre. Moni boye, bana kini ba comprendre ka mambute, bana poto pe ba comprendre ka betaka yangonde. Na yemba de anti mon émission na une fois na dit. Faut yemba yango po ba comprendre ke ba yibi yango partir. Tikana mela na langwe, na sepeli santo bandekwe. Tuya kambo na mokili dia otonda bala obota otonga pone héritage abanae suka suka toko kufa biso noso nyongwa pau banganga ya kisi nyongwa pau bandoki nyongwa pau babomi ya bato nyongwa pau biso noso nyongwa pau elele mama yaka nyongwa pau. Yesu Kristo mona nzambe mokonzi tanga yaka na kati na biso batwe kokosa makomi atata nzambe apesaka ningisa na bayekolie bakoboma mona moto epo afuta nyongwa pau Yesu akufaka na barankine basema baba inaka Yesu boye sosima bamibale na maboko mapeko tonda wapula ya ofele ya bango ya zando bitula ekote ifo afuta nyongwa pau bapeshere bamama ya mbisi bale kopambise bebi Twambisi na maboko Yesu mbise gotonda wapula ya ofele ya bango ya zando bitula ekote ifo afuta nyongwa pao bralima bra Congo ya kala batanchapa ya lotoko wa gene ba veba whisky balobino kopa masange bebie sote maboko na mayeko masanga bo bango beteka te bitula ekoti dinkune emati nyongwa pao ba docteur ba guérisseur banganga kisi na ba pharmacien ba bi traitement esili valere motabeli malaria typhoïde apandi ya soki pe lingundu bandeko asimbela mba ya Yesu abiki hôpital etuli nyongwa pao baga kofunda Yesu pa ya Pilate représentant ba avocat ba magistrat Pilate kangi Yesu bakaka minyololo a interroger Jésus Christ bandeko atala bo inosanga na ya bato Pilate sokoli maboko na pete ba misi Yesu na Barabase to bomana ni totika nane lokola ba inaka Yesu nzambe mokonde boma Yesu tika Barabase la kisi bare na basi biso noso nyongwa pao atoza pasere papa okota kabare teo kota mwaso kobala kaka biso noso nyongwa pao vraiment pena puissance ji parano ne makambu tata ya ba journaliste tout ba na kinyoyo Afrique mobimba Europe mobimba tata na bino yeyo vraiment pena bonne nuit ba journaliste tout bola kitoko tata na bino ndozo travailler papa na bino tout tata na bino ba journaliste tout ya kini Afrique mobimba na ebisi bino na longoli mutu te Afrique mobimba tata na bino ba journaliste tout tata na bino yeyo osa bulo bino tout bonne nuit bola la kitoko bola na ne tata na bino vraiment pena toyoki koto yo nyongwa pao toyoki su koto yo bar na basi bayibi
vraiment pena ntango bazoyibaka yo biloko selo yo moko taki artiste ozobimisa biloko asika baoyibaka yo esalo ndeni ezomatiso to ezokicha te nazomona eza ngane naza boye balobi moto asalaka biloko ata boyibi ye ekosala eloko te mpo akosala kaka misusu mpo bayiba ebele eza baartiste mosusu omona bayebe na kini alontela kuta ebandi te naa nanga na clip te natikala mpe kosala clip te naka na baaudio un grand merci na DT Shiga Mwamba Dipromo Stuka Bongo bata couleur à télévision de ba financer nga moi mukeke na meka pe retourner moi ba clip ango et un grand merci en tout cas du parent de son na reconnaître venanga wana te venanga Didier Wombolo balobi la fondation Didier Wombolo la reine Mbappé azo sala makambo la reine Mbappé wana mère na ngai na yembe déjà bor moko wana mère na ngai na yemba ka batute mais mère ana aza la seule on a bina yemba parce que azana Zibulame so TV Congo Zibulame so TV yangonde ekosala ke lontela yebi kaka nazana posa batu batianga maboko ezana batu mususu bayemba banze munanga babeta na bango ba renia na bango pema ngande na créateur yango nazo faire comprendre ok il faut tout na ngai histoire ngo ya mokonde banga les andingi ndipo na faire comprendre so lontela vraiment pena to kokota na biso na histoire ngo mokonza bangala lelo pena lontela nga na le na posa faut poser le biso ba chantu oyo mabele lis ayemba yemba comme ça tu comprends que yone mokonza bangala mais avant tokota na mozindo wana to ya lontela yona ve na yo bokechu premier bo bebani pona nini te nga na bebani ve bokechu premier te ngai nde na lisa ba misie Équateur entake mokonza bangala na longoli ve bokechu premier na longoli pourquoi ve alaki bon chanteur bon musicien bon compositeur mais ve avec une réputation d'abisa équatorien parce que un équatorien a mondele mutazo se respecter équatorien a finga kamutute équatorien a finga kamutute tozolanda via commune ko finga kane batu banini alongo ne musicien parce que a commune nde mutako finga ka batu alors équatorien a finga kamutute ba équatorien baza bato ba respecta kamutu parce que un équatorien nano aza lokwa mondele surtout être babengi mongo ngombe mbunza ngwaka mongwandi équatorien aza mutu yo ya respect coup de chapeau na papa na biso kengo adondo yozo mona tege ve bokechu premier aza papa na yo muzo longola ye ata yenda ko longola yo to yonde ko longola ye abeta su musique te ya koma na ye ko finga kande batu ve bokechu akomande ko finga ka batu tozo photo tchaka moi ba point na ba i aza bokulaka mais a milongo na place a bokulaka na ye place na yana déjà donc na tchango déjà entre parenthèses tunanga pona nini na tchango entre parenthèses parce que aza sous musicien te akomine ko finga ka batu bokechu aza sous musicien te aza sous musicien te nabi via renaki na tango ka so landi bien pena ba masano ba beta na bango bandule lelo ba na niveau na ba ya ba komi na ba bongisi mboka na bango parce que na pese exemple mo typique ozo finga bato yo ke okuta na mboka na bango batongi mboka na bango batongi ba immeuble batongi ba flat ba fungoli ba nzela courir peli na mboka na bango mais neti yo ville province na yo mbandaka na no province o ngai ne pena na vendre na mbandaka pena na bimbandaka bien électricité ezalaka te mais kotanga ba parté to la banzoto za nzoto mais ça ba parti musa nzoto ko cité comme na ngo boyete na miso bato belela bato ba prêtre ba boss o to linga ko soutenir vraiment lontela yeyo bozwa temps ya soutenir ye moko aloba pesa maka ouais na posa soutien na bino nde na boye na bundi na ndenge na ngai ba mon album na ngala misango na loba comme na France bi dire à cuire facile à porter moi mutasala mutuka mona pasi mais mutakumba mutuka facile et lambo to lati bende tine la lati lamba boye mutu asala ngwa souffre to musala journée mo mbapona osala ka lambo to 2 jours mais yo lati kambala moko musaleli ana facilité mais mutu asala ke loko nde ayeba kapasi nde basaka eloko oza bakula kana ngai ba vena ngai même bana poto surtout bino bana poto parce que biso na kinde to aboto vivaka gasa bana poto et bela banda ko za na kinde za bana poto so likambe kwena kata kine awa intervention libose utake pa bana poto na bela ki dernièrement mais na lelika vena nga Didier Ombolande ni pa na kipenda de kipere mo fait chaka na za na posa ba instrument nde na za bo via créer papa mo ba nini ba caméra qui par reportage José dia pona tourner ba clip o mona ke bana poto nde bazo sunga koleka pourquoi pas biso to na kati ya Congo bokulaka Mathieu pile boss
Matthieu 7 puis les boss hein. Sans oublier tout nanga nini ti parando. Nini vie janvier bonina. Aso la pété. Kinkabo yo zombo ni te ji parana zombo na été. Dipo na biso Moscou ka bongologie, azwa mbonga janvier bonina te. Omoni ve nanga janvier bonina botuli. Maître Moïse de bonina, maître CD d'or. On a la pesa non mbota libosse pas ve nanga yi. Ya papi boto le jeune noble. Wana ba vie ba benga ke bondela fo fe mpoto. Mondela bosa na kapoto ata mukolo te. Bokula ka bembo yo ekofo. Mwana ngo yeyo. Eza ndoto te, eza réel. Oza bokula Albert Mboyo ekofo. Male tata mwana ngo yeyo. So botenga maboko ate evra ngo pe kitira ngo pe eko sesenga na kabwe. Mitelenga no wo telenga na ye ekeka na ndenga boye. Alors tozo valoriser kitira na biso bokulaka na za posa bo souteninga na pesa quand même numéro na ngai plus 243 code na biso 82 36 42 305 82 36 42 305 bana Brazzaville na pesi papa Denis Asingesu alobi yoza anamongo biso tout oza ba anamongo mukonja ba anamongo ezayo alors ko bosana kate idéologie anamongo bakoko balobaka nini anamongo kokufaka jamais si longtemps que tozali donc naza anamongo naza mona ya bino nyonso tout Namboka kumbana anamongo ngala natif ya anamongo naza pena do makila anamongo eza na kati shengai vraiment pena merci pena kinkabo yozeble to suki pena wana na lontela vraiment pena na pesi batutu o balingaka ji parando la fin du pays bali na chambre na pesi bino tu bambote tata ya ba journaliste tu ya mboko yo Afrique mobimbeza mboka nanga baya tu simananga ba bébé bon nuit bosa musana bino papa na bino posa musana ye vraiment pena bolandaka trop tata na bino ngande mokonzi Afrique mobimba ji parando la fin du pays bali na chambre na pesi batutu balingaka ngambote na pesi vraiment pena nazala ba bébé belé na pesi pena bébé Noël nzongo na pesi mbote za bébé na pesi pena mbote na mutuloko la Christian oza bébé na pesi mbote na pesi master na ngadodani oza bébé bonne nuit lala kitoko ji parano tata na mnosa bulo na pesi master na Mathieu Bonche bébé lala kitoko bonne nuit papa na mnosa bulo na pesi batutu balingaka ji parano mbote na pesi batutu Afrique mobimba master na Bonche Mathieu Bonche ebi kati to solaki ji parano sa bandi mamba otake batutu mututu aza bébé ngande tata na bino na pesi bino tu bambote Europe mobimba la reine omba automatique nzambe ya ba maman vrai chéri vraiment na pesi maestro Alma de Bundesi maestro Alma de Bundesi na pesi mbote na pesi la reine omba na pesi Aimé Kasaka na pesi batutu balingaka ji parando bambote na bino Emerode libanga ya talo na pesi mbote siko zali Lorette Mumpala la tigresse Lorette Mungenga na pesi mbote na pesi mutu moko lisusu oyeko ratete JP Kiama na pesi Evariste Abdallah Mavinga na pesi mbote batutu balingaka ji parando tokutana semaine auto obanda vraiment to suksi pa lontela likambo yanga na papai sukaseli wa ongoya basi disase maloba ezali etinda ya nzambe ayo mama oh mama ayo mama oh mama misenge na bonanga yeye misenge oh misenge kota pona misenge oh misenge sala keba misenge mara nando sala keba oh misenge bébé ishame sala keba oh misenge sombela mama mobondo bakisa de sava et ansima sombela tata sapato la gomele kempoli et ansima ale mama lo pango wa sombi lo pango na mbongo ale mama lo pango wakati lo pango na biteni mibale mama azoteka papa mosombi ifo timbela zoasima sima nde monene baliyaka na sima basokolaka na sima wese na sima
oko changer bilamba na sima sima nde makambo sima eza ebele ifo timbela o misenge jiparando he misenge jiparando tokokutana wapi o misenge chaque dimanche na o misenge jiparando he misenge o misenge nabonanga yo he misenge sombela mama mobondo bakisa de savon e ansima jiparando émission na biso tolandaka bien jiparando ngo émission na biso tolandaka bokoto jiparando yonde makambo balbi chaque samedi 19h registre chaque samedi na 19h registre jiparando e bongo dimanche balobi 8h mama jiparando mais lundi to bosanité na 16h lundi samedi 19h dimanche na 8h lundi na 16h jiparando mama lopango ale mama lopango wakati lopango na biteni mibale mama azoteka papa mosombi ifo timbela zwa sima nde monene baliyaka na sima basukulaka na sima karaoke yango yo chaque vendredi na 16h chez Mama Caroline karaoke. Mama Caroline karaoke. Babi to kutana chez Mama Caroline. Babi karaoke ça on a chaque vendredi na 16h. Jiparando émission na biso tolingaka. Jiparando émission na biso tolandaka. Babi chaque samedi na 19h registre. Chaque dimanche balobi na 8h registre. Chaque lundi balobi na 16h40 okolanda jiparando ye. Wonu tele baloe njole na trou su tolanda couleur toyo kabilengi ya jiparando balobi samedi 19h dimanche 8h30 et bongo le lundi 16h40 jiparando na couleur bokoto rokoto jiparando mama likambo yanga na papa sukaseli wao mama basili sase maloba ezali etinda ya nzambe ayo mama o mama ayo mama o mama ale jiparando mama ayo mama oh mama chaque samedi na 16h ayo mama oh mama chaque Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo mena sangi na la reine Omba pesanga ta lumenia mama yo automatique ba mama la reine Omba mokoja ba mama la reine Omba si parando denju sarela kisanga nzela emeka saka merveille mila mama wongo ya mama mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka mota pemba te umela mama wo la reine Omba la reine mama